we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Cameroun Warrior numéro 1. La chanson c'est yo. On n'est pas de partout. Maman na fanal ya kopia mutu te. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et écoutez la bino partout vous amis. Avant que mon émission na biso topé saka merci na Seigneur. J'espère bon mon miniature wana eza star na biso star ya munene Fally Ipupa star ya munene mutema nana ketchup bafana bande kona ngai bango nde tozolobelela parce que aza star ya munene star oyo amima président ya France na kati ya RDC nanu tomona te première fois tomona eza Fally Ipupa aza muto tozo respecter beaucoup de respect na kati na vie ya Fally Ipupa parce que oya sala etikala ko sala mate foza la ka Fally Ipupa ba la mama na vi photo njima bola mwa baninga kota la Fally Ipupa oya sala na kati ya RDC etikala pe komama na ba livre na monde entier par là bande konanga kotala nana ketchup mutema Fally Ipupa moi si oazo soutenir mobali na ye moi si oa respectaka mobali na ye moi si oazo zwa soin ya bana na ye moi si oazo sala makambo nanu esalama te eza kaka nana ketchup bafana balobi nana ketchup bafana mutema Fally Ipupa esika mutema Fally Ipupa la evanda ke lalaka ezaka nana ketchup bande kona ngai Cuisine Yannick TV azalaka banki te bino moko bokoyoka nana ketchup bafana ndenge azoloba ndenge azo soutenir mobali na ye boende Cuisine Yannick TV alingaka boende ezalaka na kati ya ba couple ezalaka nde bongo kotala Fally Ipupa aza star ya munene na mboka na biso oyo azopesa lokumu ya RDC oyo azotombola RDC balobi eza kaka Fally Ipupa nde makambo Fally Ipupa nzamba lola a protéger yo nzamba lola a pambola abakisa susu sagesse intelligence discernement na vie na yo amema ona ba dimension misusu parce que ozo sala na kati ya RDC ezo sala biso ba congolais elengi na esengo boende zalaka bozo suka kaka na koyemba te bozo kende na miziki musika bozo tombola miziki ya RDC bozo tombola miziki ya Afrique parce que Fally Ipupa sa star ya munene Fally Ipupa monde entier zoganga Fally Ipupa yende ekopesa elengi yende ekozongisa susu elengi yende siko nzambe na bango en tout cas nana ketchup Cuisine Yannick TV alela yo nalingaka Fally Ipupa star musique na biso nalingaka nana ketchup bafana mwasi oazo soutenir mobali na ye mwasi oazo zwa soin ya bana na ye mwasi oyo atika kara na défaut mwasi oyo aza mwasi ya ko respecter ebele beaucoup de respect na nana ketchup bafana wana mama na biso mutema ya Fally Ipupa yende mama na bango yende nzambe ya ba trophée yende yo moko boyebi bande konanga esalange sengo ezalaka nde bungu nalingi na balance bino moko sikobolanda nana ketchup bafana mutema Fally Ipupa balobi la famille est sacrée nzamba lola a protéger famille na Fally Mobimba nzamba lola a protéger bana na bango a protéger ba projet na bango a protéger union tout ya bien pour na vie ya Fally Ipupa na nana ketchup on a memela ki bino na
mokolo ya lelo bandeko na nga kaka yango nalela bino babe biso bafani ya Fally Ipupa biso tolingaka musique na biso biso tozo soutenir Nana Ketchup bafani biso nde bongo bongo na Nana Ketchup wana motema ya Fally Ipupa kendaka nde bongo bana mama mwasi faut soutenir mobali na yo ezalaka nde bongo kitoko wapi naleli mama na nga Nzamba lola a protéger bino Nzamba lola a batela Nzamba lola asala kokamwa miracle na kati ya couple na bino susu ya koleka bafrefre babone na nga émission na memelaki bino na mokolo ya lelo nayelaki bino kaka bino moko botala Nana Ketchup bafane parce que cuisine yani kiti alobaka avec des preuves nalela bino ba vrai na nga babone na nga okoti a commenter s'abonner aux appels bino moko bokoyoka. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.